Bonjour, bonsoir, très cher Antoinette. Il y a Pedro Production Grâce TV. Et ça, c'est votre émission La Voix des Stars. La Voix des Stars, vous avez présenté par moi votre humble serviteur. Nakomboya Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé tour de contrôle de la presse congolaise. En tout cas, Naoki m'a bien membre ça mot tebele pa ya les patrons de cette chaîne papa nanga Pedro Kangila et ya maman Tete Ngolu yemi kona benga maman Aigle jaune et maman Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila et la bébé qui bouge trop et donc bébé grâce Kangila car en pourquoi pas celui aussi du fantonanga vraiment ya propre qui tourne vraiment donc bébé Julia et pourquoi pas aussi à saluer et mon bébé, donc la joie nommée, et essence lui aussi la mère de mes enfants, Suzy Oma. Donc moi, ça m'a dit, pourquoi pas saluer aussi mon équipe technique, donc n'a remixé vraiment Montréal, mon réalisateur, et papa Tite, donc mon bal, il y a Pemega Nengezalara. Et pourquoi pas saluer aussi Aimé Kifine, La Rossignol, mon thème, il y a PM, précisément, na Rio de Janeiro, na Brésil, et pourquoi pas saluer aussi Marcus Garvey, et sans oublier aussi Aristote Aka na matadi vraiment donc Balatim Wata et pourquoi pas saluer aussi mon manager privé DJ Master Pro donc DJ Master Pro que je salue ici à pas ça et pourquoi pas saluer aussi et mon collègue mon bro il a bien arrêté mon bureau nanga bena ya tonga mokila kala Marcus Garvey et moninga ya JC Tona donc kaka nengezalaka et pourquoi pas saluer aussi RN Rodrigue Nsingi de Lutumba de Wata 007 Goga 007 Goga et Kaka Nengezalara et je remercie aussi donc très cher Antoinette il y a peu de production bino tout na lela bino trop na lingara bino pinaro tikalaka ko linga bino robora bino ko tika Nengezalara bino bosala biso bino bosala ki pona kota western bino bosala ki non pona za pina boy mo fait bel mal le golo à ces États-Unis d'Amérique ya mama biju ki nungi prado kaka voilà, très cher Internet, il y a peu de postographies, les autres ça la bonne analyse donc l'actualité musicale kaka Nengezala on te biki non et ba kermé c'est ça pena trop awa na mboka mso Congo parce que tout ça en vacances ba kermé c'est ça trop tout monde a bon wenge musique maison mère ba non ba beta ki bon concert bon kuna na Congo central précisément na Mbazangungu et sika puis dans stade des équipes na tomber magazi kutu ba plein kutu le bela côté ya le roi de la forêt donc les 15 de ce mois, orchestre Villanova de Fabregas Maestro déjà de retour ici à Kinshasa. Et puis Ferregola, donc Ferregola a déjà libéré, donc tu es bien que Ferregola activité n'est qu'à la minute et je suis en Pékin à Nengezalaka. Tu continues toujours à consommer l'album Dynasty. Il y a artiste Ferregola, donc ils ont la plateforme tout sur digital. Tu continues PKK. En tout cas, Koyoka vraiment nzembo ya album ya mi-ange mi-demo ya hérité watanabe. Ozope ça pena makamaka c'est ça pena bien. Voilà, nazanga monté na plateau nazana concert na ngai Matanda, il passe à moko ba chroniqueuse. Il y a moko na biso Congo ici précisément dans la ville province de Kinshasa. To solaka makamneza papa au fond la biso déjà namona invité nanga tout à l'heure. Voilà comme je viens de vous dire tout à l'heure là donc nazanga monté na plateau et je suis avec ma concert tout sur la actualité musicale en maramon nous étant vraiment lui elle s'appelle Matanda donc Matanda mon subana botemana sali sumutebi ngo mona jelo na kaka nengeza jija bonjour à mon invité. Bonjour héritier, bonjour Mana Balandinho au Balandaka, chaîne ya Papa Nabiso Pedro que je salue en passant. Merci vraiment pour Yambinga na plateau non. Et Boni Basanté na moi déjà ça va bien habillé aussi hein. Merci beaucoup donc tozo bundana titara Congo to bundana banina moi bato basala ki tozala ba o batinda biso to kota batinda biso tozala na cas de lecteur. Oui batangoti. Voilà na opesa ba mbote belé la pesi mbote pa ya Jiklonji mi fois prêtre yazala wana tita zona moi kodo Matanda zona moi kodo Karine zona moi kodo et puis Dadoudou kana kacha Liège yazala kutu yegoud masolo donc Dadoudou kana kacha Liège Didier Fouka Zigino Kapoche Moula yegoud soit peso transport kebabo ya futa recevoir $20 oh là parce que transport na ezara $20 ah bon donc Zigino Kapoche Moula bango ndi bazala wana pour ba soutenir biso parce que sans bango pe
peut-être na poto totala maté Si. yango mon bat baloba bozo boka bata poto trop boy parce que bazala wana pona biso basolisa biso bien na kin pe bazana bango papa JP Bolia ye bazala wana matanda ti passe au bureau donc merci na bango nyonso. OK, merci beaucoup ma concert Matanda. Tout le belano mingi makam o to comme on a vraiment depuis concert ya Wenge musique 4x4 bon chic bon Jean et depuis concert on est teki ko le kabon le 30 juin à ça des martyrs polémique et makasi na musique congolaise na kona yo ozo mona ndenge ni fallait concert on est beta na ngote to ndenge ni oyebi Congo na biso oyebi ke tout d'abord ezala déjà bongo Congo na biso na d'abord ezala déjà na muteba mabe ebeli Congo na biso na tout d'abord ba jaloux bazala trop Congo na biso na tout d'abord tolingana ti do tolingana te yango zo mona ke mutu na kona yango mia esimbe kutu kutu donc conseil en kutu za nini conseil en kutu d'ailleurs parce que tolingana na biso te donc c'est ça base ya nyonso ne zaka manque d'amour tolinga ko kumisa muninga te na eloko asaliza bien o le rankine komi quartier latin na Wenge donc komi vraiment simba bena donc te non biso pe talaka biso pe to beta pourquoi pas ko soutenir baninga o babeta ki déjà voilà pourquoi pas ko soutenir que non bon héritier le roi ya sali le roi bien na sala plus o ya sali wana déjà avancement mais so yo zo mona ka mabe kaka o eloko muta saliza mabe en tout cas to ko avancer te donc c'est ça donc manque d'amour. Ouais, n'est kaka maman la mission Matanda Otukolo en tout cas et loko yo esa pena mabe makasi parce que on est tous des Congolais, tous artistes congolais car ndenge zala en tout cas balobaka l'union fait la force maman Matanda l'union fait la force et moni ceux qui toza na bolingo toko tombola pe culture congolaise mais ce que oza passi oza pena passi makasi vraiment maman Matanda na ambassadeur ya culture na biso son excellence monsieur Antoine Kofi Olomide il pas continuer ba polémique vraiment mais il est ambassadeur omoni ngala monaka et pas Kofi lo na monaka ezalaka Kofi alinga ko kita mwandambu te alinga te ayo do asa netike asali moi ko disparaître mukie bat ba comprendre mo pas ote yalinga ko disparaître te na circulation yalinga azala kana page alors so moni une fois remarqué que neti bote na kate mais de koyoka biloko wana etant qu'ambassadeur ye alinga boma peka moto non ako boma na moto mais so omoni pa na biso eloko ya mabende yango totala trop on se comprend eloko mabende yango bat balanda yango mingi yango de beta baka de vie nepte so yebi okosala nde to sa analyse na biso boy to sala ngo bien bêtise ate ba sotise ate bat ba talo mingi te e beta ba kapenza te mais soki kako lobi mabe kako bandi to zuka mutakalo ya nani bien mutakala ninyo boy bien yo finga ye yo pe finga boy tunga mabenga pe na lobi mabe wane bat ba tala ngo très bien alors ba Kofi ba ambassadeur ba timba dia ba kopwana on se comprend génération biso toza eza génération mame parce que Kofi pas côté na mame siko on se comprend que faut ka kota ka mouvement pour bolande mingi mais de kotala nde balobaki non omoni artiste baza batumo baza ka ba pasteur bazo éduquer famille na ba misika ozo patango banzembo bango zo beta na quartier to na ba palais mwana ngo sa mama be moko boye mwana pas zongi na nzela kaka ndenge zala omoni nde silelo après concert ya Wenge musique 4x4 to moni rankina makasi koti Wenge quartier latin ba départ rebelle kutu kisinjora komina soki ba azongi na Kofi na komolo ba papa na bisala ki papa na bango bana Wenge pe ba komi odile manzaka ke sali ya pasada moi biloko mo be komolo ma ozomo akina ba nzembo ya ba musicien ezala ba chanson mo pe éducatif eza ba mater tozo pesa bango na bazo ba mise bazo pesa bango na musika et nous aussi les chroniqueurs les chroniqueuses toza pe na ba éducation moko to pesa ba to balanda biso ozo comprendre alors ko ba masolo moko boye zanga tina to keza kitoko makasi te mama étant que chroniqueuse est-ce que polémique na musana biso to pe na musala ba musicien et matisaka to ekitisaka ceux qui natali lelo ba nigérien ba beta musique
bamboke belebele babeta ba musique ba tanzanien banani ba mobeta ba musique mo boyesa net ke biso to koma kolanda bango ebi par rapport à quoi et ça par rapport ya ba polémique o ekota trop na musique na biso ko boya ko soutenir baninga mususu voilà yango zo sala ke musique na biso sani échité et ça par rapport ya jalousie na biso ndeno bene bandelike à mon manque d'amour et ça par rapport ya biloko ya ndezo sala ke musique na biso échité voilà c'est ça parce que héritier ndozana olingo yoka ku musique ya ferité na car na yo préféré yoka nzembo ya nigérien moko o monate parce que ozoboya kolanda fali ozoboya kolanda kofi ozoboya kolanda parce que en toi déjà il y a jalousie mon boza ezo pesa mbamo shit ya musique na biso directement musique na biso ezo ke ko beba muke ezo ke ko zinda muke donc c'est ça tu vois donc yango ndem te sala ke musique na biso échité donc polémique na kata musique ngana bi polémique mo musique ba JB ba wera so ba sala époque wana ezala polémique mo loyal eza loyal au monde eza ko pesa ko succès sur makasi ya ba tetu teme lelo eza différent lelo ezali ke ya olaksani ya na olaksae pele kisiyo bah oui à côté le peuple place mo poka yo kundama yesa nini amata sko dis-moi musique a bon évoluer ndeni et ko évoluer te atato bandi bana le titongo et ko évoluer te parce que il y a jalousie ça tozo lingana te do yo lingi kaka a ete watanabe yende asali examen d'état bongo do nga prier na ngezo azwate po base donc azwate po base ozono belorote kasi ozelo tu vois donc yango ndezo sala shit ya musique ya Congo leo to komi to komolanda na biso ba musique mususu ya libanda ke yango ndeza kitoko yango de ngande na musique ya Congo na ngana ngote biso moto mizindi ça OK bango kutine balanda ne idéologie na biso voilà yango sko lelo ka bazaki na bolingo bazaki bomoko tala lelo ndenge batomboli culture na bango voilà biso kiti na biso ezaka nga mande na zabu non le kan internet fona lobela non le kan chaîne ya papa na biso Pedro pona lobela mabe ya mutu moko boye pona lobela mabe ya orchestre wana pona finga président na nga onde na zabu omoni na ucho le kana ba différents répétitions ba leader na biso na koyoka ba musicien na bango musicien andi mamuninga musicien na tike koyoka ngo vumate ba ebi keno ya leki na ye mais azo ndimane ka lekinga ayebi peke ozo sa musa kitoko donc tuna ya sitelo 5 musiciens oyo ya yebi ke 5 musiciens na maba sa musa kitoko na mboka na biso na Congo po ke liboso abando cité atangi na président na ye moko de azoluka na mutu c'est comme si ayebi ba komba ba misente voilà crois-tu que mboka bongo ko avancer nani il ko avancer parce que bolingo ezate voilà bolingo ezate donc c'est ça en tout cas merci beaucoup Mama Tanda très cher internet il y a Pedro pour Socrates TV et nenge mama otiko loba tout à l'heure là et moni ndé balobara l'union fait la force solo to moni ba Nigérien ba nigériane aussi ba ivoirien ba mo leka biso na ba makambo pena otali makambo aussi pena otali pena koto héritier wa tazobeta koto bina filazobeta koto pena ba piscoire ba zala te ba piscoire ba pesa malelo pena so piscoire na mboka na biso Congo tala ndenge bato bakeko yamba ye tala ndenge mais so ya biso mo kaka ikoti na ba ranki na makasita lelo oyo la team watana Villanova bazo kala te mais ba utaki epa ya papa moko mama moko Weranson yemta 4 bango na wenge musika mais ozomona ngo lokwana eza pena kito makasite ba polémique mususu vomanga na mona ngo eza onko parce que bi que tant to uti biso ne sont pas Fabregas bien to uti biso ne sont pas Weranson toye to bimi ceux qui boza ini nde bosa eloko bien omoni lelo Weranson JB Didier Masela Fer Egola héritier Watanabe tout ça ndenge basangana ki basali Martyr et tondi plein parce que tant basangti bamba comme ini l'unité est à la base ya marmebele
beaucoup ba pe biso ndete uti pa ya Weranson boy biso bana wera donc photo c'est lo moto za la ini poto mata po ngana na yebi question neti Fabrigas abengi par exemple Bina Filé abengi par exemple Materazzi voilà tout ça là voilà tout ça là featuring oui bien album ande ça là monte ou alors tout ça tourner ma bé dynastie abengi ba collègue na ba Emile alias ba c'est le scram ba bindombe ba ya Jackie il était mulopwe en tout cas et ça les pena qui to mara c'est là que bolingo ya mboka na biso côté ba artiste musicien donc voilà quoi ndeto mona ki ba musicien ba konza mboka ba zoka ba musicien ba sangani papa po ba yemba ba yemba nzembo ya mbongo fa congolais ozomona unité wana soki vraiment que ezapa ba musicien succès le bête rapena ba bar voilà donc ceux qui ke ba unité wana zaza de part aux autres donc on mona que succès za ya makasi des fois succès za ya makasi et là parce que ba misela mso ba bossa na yango wana biso tozaka na ba fitirité tozaka na kofingana tozaka ka toluka donc biso lelo ba lobi neti ba laxi neti mutu mo boy mutakala biso peut-être comme na recherche biso peut comme lukele penga peut photo soit peka ya ye wana olio beta ta beta musique eza sauté de tano comme ka ya recherche ozo na mabe ye ha otindi kuto tete na batu sima balandaka ye makamna zo sala tout ça erreur eza côté nini moi mbeba moko boy pas so zui kaka pa yo pe lancer yonde l'autre tiré non ok de côté la pena boye Amadou Jabir en tout cas félicitations au moni ndenga a sangisa sur wenge musique à 4x4 tout terrain bon chic bon genre elle ngwa pesa pe ba musicien mususu pe moi makasi moko boye ya ko sangana lisusu wala zaki lokwa kuboma polémique mais ba d'autres orchestres ba ziongo na ba ndenge moko ba yeko tombo la lisusu polémique na mboka biso Congo barambo esila ki nango déjà et comment qui sauf qui peut makamuna yo sala makamuna tout consort là mais après ka concert il y a bon chic bon ja bango ba betaki na cadre ya ba se réunir aujourd'hui donc 20 ou 25 ans après comme ça moi bilo moi bongo ba sangana kala vraiment depuis akabana ba isu ko sangana lelo awa kaka nengo euti kozala mais desi wenge musique à maison mais ba koka pe ou rappelle nga vanda pe eloko concert au sali bien pesika pe makambo na benga ba hérité na benga ba ferré na benga ba bindo me ba Emile alias ba jilete ba nanga na beta mo pe concert ici comme quoi ozomona en tout cas ta nesi mo secondaire salaki hérité watena ba utaki ko assister papa na na répétition na kasavu bwana et puis tout le monde a pe ba 5 millions ba équipe ko assister héritier watana be to monaki ba jani ba zonga kizonga en tout cas ouais ambiance ça la bina kitoko makasi mais ya ba ko boma na lesko eza mabe ya ko boma na wana ndo lobeza mabe orebi kande nazolo ba na mboka na biso eza mwa passe so totali na musique kate to kotina ba artiste ba ta théâtre ba artiste comédien et loko wana ezapi makasi surtout poison toki mama Kalunga pe ye pas été na poison en tout cas nzamba sunga mama Kalunga pour Kalamingi tazo fêter 10 ans de carrière na la Kalamingi ta heureusement que nzamba sali ke ba découvrir ngo avant ba découvrir kango avant qui est hôpital tout ça mais siko azana moi ça va mais siko tel est-ce que loko bon so ba découvrir te ke azana poison Belelo toleli donc on dirait bah comment on lingaka ki ba kenda na cinquantenaire pour ba zora ba mbongo ba ça pe sexy ba base wala mona fele biso chaka konga bimi na bimi ba micro siko bandisco biso pe na sima pe to landa ra bo biso pe kakabo c'est comme si on met siko bino bolu mais bango ba luki eloko ngo biso to ke luka belemat ozomona ke eloko ngo eza na musique eza pe na ba artiste comédien mais artiste musicien kuti bakufa ba bomana te lokwa ne ba artiste comédien ba zo bomana bango ba mika bakanga kaka ala fini ekotana aya ofinora a fini yo tumbola eglet tumbola eglet totala ne ba kango kotela na banini o comprendre te beti no musique mais rien simbité ouais o sal no bo mais rien yo momoni nga mana bominzo to rien bango kotana ko kangande mais théâtre ezande ko bomana vraiment azo conseiller bata théâtre parce que toza na analyse tozo toucher partout oui bata théâtre ya bango ya mabe ya ko bomana kangano ata moninga sa cité c'est bon ke oboma mutu vina ye donc oje loté vina ye sili bakisi masumu likolo neti mama Kalunga so akufa kibongo so mama Kalunga kufa donc yo ngo gagner ni
est-ce que oza succès makalunga okoma okata mangala lokwa makalunga te ba mama shako batika pasi na ba famille ozi ba pululu voilà ozi ba dadi kitambala olo tiki mwasi na ela mwana donc yo oganya nini tu vois oganya lo te donc so muta otie poison akufi oganya no lo te donc ba milliers artistique na biso to sansaka ba musicien parce que nde nazara bona sansa penza musicien artiste comédien na chroniqueur biso tout to ça liboke moko so yebi surtout biso beto lingani te keto wapi boye yango we Karine moko za laksani nyo mais tam su Karine pa yebi na yote ayebi na yote nana lobata ko sala azu yakuna musala parce que ba si je belé ba lo bela Karine ba beta baka bata misala nga benga ba misala Karine ba tikala pe na soni ta Karine mokonzi ya na bébé na aboti ezemite lokuta ekopeso nini ezala zemi za zemite sali nini voilà ekopeso eloko te parce que ya ye moko uzumona ndenge moto zipe ba artiste comédien o Caleb na dinana o zemi dinana zana zema Caleb déjà comment na mwasi abala ekopeso nini ko gagner nini zemi ya dinana so eza ya Caleb yo gagner nini Caleb na dinana so babona bi babona te yo problème no eza nini c'est ça le cas otaka kisongi na makamba bato nani abali awa dako sabali na ye awa o mwasi o ye kutu mwasango aza bien te mwasi mo ya poto o gagner nini ozo mona teke mamango ezaka ndenge mo ya on a bike ngala sangisa ba même zungu fufu ya même bati comédien chroniqueuse tout ça bango ni so ba elo moko yango moni mutema mabe na internet eza eyeneti do net internet na biso ya Congo eza rapport na mutema mabe de pour avancer faut ça mabe ozo comprendre po batbala na musique na do yo faut lobela ka musique ka muninga eza mabe faut boya mutu moko bo po yo bala na musique na yango moni tozo avancer te yango progresser eza te do ponanga na question. Ouais, merci beaucoup. Très cher Antoinette, il y a Petro pour Socrates TV. Nous avançons toujours. Et na analyse na bisu na Petro pour Socrates TV a ni makambu. Et na bi ke J Mas Kota Zali azola na ngopena makasi mama na ngai Prudence Kapala et moi Sinzambe. Totorino, il y a bien raillé donc la patronne, maman Prudence Kapala et depuis cité maman Mobutu et pourquoi pas celui-ci maman nanga Fanny Minima. Maman Fanny Minima et la bonne guérison à eux aussi Kozali et pourquoi pas celui aussi délégué Serge 003 numéro 3 RTL Ouana. Et puis na précisément na Kisantouville et voilà quand on est au son maman na matanda awa en tout cas polémique na musique na biso en tout cas ça pena kitoko makasité zo sunga vraiment te et puis ming biso pe ba chroniqueur to linganité ba chroniqueur pe to linganité surtout ba musana biso ba TV en tout cas photo zaka ini to zana bolingo to tombola pe média na biso et donc to ba nosaka ba biloko moko bo zanga tina en tout cas ça kitoko makasité ba cameraman ba mi robe ba pena ba journaliste na bango ya mama webi Oma bela peso pena la boye tita zotala mongo wana azaki kombe azaki mongo mo coupage mo bimagi ezaki sambal jeunesse simba ba tawa balibana tita simba na 20 comme ça 80 ans na garadango bango bomana pe mabe oh ebi le kone zalaka kozanga moral même moral baza même moralité biso ne to travailler na correction télévision matanda TV to za même moral okotu na tita to zala na c'est comme si frère et sœur. Tu travailles à te que opo na ote soit ça pas matanda kotoyo mbongo bimi na fini et que belé pas matanda tita zoate non. Donc tu as la même morale tout tambola morale moko. Même batna biso ba la lepso na poto wana jiklondi a continue de logo boye soit tindi ya matanda donc c'est qu'il faut to kabana tita. Donc on pensait déjà na tita aux combien ce qui Richard nous a matindi quelque chose donc tu ebi que ndena ozo quelque chose oyo tita ka mwanga za na quelque chose pananga tita ka mwanga même ce qui Landry quand coup de Londres na tindi quelque chose tita on pensait à matanda ozo moi 10 oyo nga moi 20 songa na moi na moi sibani tu vois donc même moral ba journaliste bazala qui a travaillé na cameraman azo kay mutamusala non Adam Thompson,
coéquipier na yo do bo travailler ensemble parce que so ya zato sate voilà so cameraman na zato sate le bo ça na téléphone na yo mais na téléphone peut capacité ezala ndemo na caméra te qualité moko te voilà donc yango moni il faut que la même morale na caméraman parce que tant au koti coupage koti yo linka yo ndo leki la caméraman na yo bongo ye musala osala makaspe au moins payer kande ake montango yepe katie na chaîne yo c'est ni ka lobi si lobi moke mais yeta ngazu yango akekuna olala pongite abandi couper a couper boya kati boye koto lobe mabe akati koto ba akati kuna sangi c'est comme l'euro moro ba remarquer même pas que lobe mabe placement boye tu vois ouais. Donc c'est que bata bongo faut pas tout ça la net que yé mutamsala mo boye donc c'est ça yango ebe ça que botaka ketu aza quand même peu mutu cameraman et bota ketu parce que yo zui ebele OK na yo sale lote mais ngata na OK ni na la pongite yo la no pongo so ronfler na bengo ka émission ekoti alobanika ko partager. Ouais, merci beaucoup, Maman Matanda. Voilà, très cher Antoinette, il y a Petro Production et Crash TV, ça c'est votre émission. Et La Voix des Stars, ils ont présenté par votre âme, la serviteur, et Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé Tour de contrôle de la presse congolaise, et Bana Lubumbashi, les Labino Yatro, Chikapa, Bandundu, Congo Central, et donc Bana Équateur, et Mamenga, Bokila, Lokondo, Bekoso, et Nakisanga, Noabino, les Labino Yatro, et pourquoi pas Balibanda, il y a Afrique. Et la France, la Belgique, la Turquie, donc partout dans le monde entier, côté Bozali. En tout cas, il y a trop donc le 15 août déjà de ce mois. Et l'orchestre Villanova de Fabro Maeso et son groupe Bazo Regane Bongo Kinshasa. Des batika la bonga trop na bazo la bongo Kinshasa ndengezala. Mais ba kimaki boye bakeno bo raté ba makambe belé. Boki marana no ba leader na bino avanté. Batika la 3. Ezala rapena bien té. Bokima balide na bino avant tes ala rapena bien te. Ozomona telle opportunité oyo chomi azui na Jina PMF et puis na Yama telle opportunité bazui. So ba ne bazo ngakini bo so abiki no te to ke susu États-Unis ba voyage privé ba ngomoko ba ke États-Unis facile. On pense que bino wa bokimaki mon qui bo perdre ba opportunité mususu en tout cas ça la pena qui to makasi donc balobi les 16 donc les 16 ja na Marieville la kuna na ma campagne répétition spéciale il y a Fabro Maestro donc paf na on entend après parce que on ça la publicité donc boyaka voilà en tout cas à partir ba 17h à X-Time et ça la pena qui to makasi mama tana to za là vraiment parce que Fabro Gaz n'anga zo bo ngaza PDC nga na olobana na ba mission o bakimaka naza quand même tende to ça la mission to ça bat na pototi ba bete abso ba histoire ba nindenge et c'est pas ça kuna neti héritier minimbo que je salue en passant héritier minimbo nazo saluer na petite sœur na Kevin minimbo donc ba bete abso masolo babi bato baza na poto bakimi soit mission mo boye bazo telengana na poto danger oui. Et le bateau kimika lelo le besoin mikanda. Pour tout ça trop difficile. Ah oui. Donc yo préféré na yo obanola la libanda na malili ya poto. Moi passé Jonathan po zonga na bina zonga na mboka na ngako. La fort. Abina zonga na mboka na ngako. Na zonga na mboka na ngai. Voilà. Tu vois donc tant on va na poto na zo telingana na ba malili ya poto kenebo ke mundele pe policier pe na buto ya bwilio avion kin. Au préféré ni zana na musique na yo ba voyage ebele ba voyage ebele ba jina pene funde zana ba zonga al supoto so ba ye Fabio na bango su na poto mais yo okimi na malili wana ozoka kotelenga na poto zaka kokende na poto na ozo exemple ya mutu moko artiste comédien moko aza na poto akenda poto na ndenga libala Gabi Ewaka na été so ebi aza sa ba théâtre ouais très bien zana ba défausse banane lelo papa na azo souffrir na poto ndenga mkiti oh ya solo oui oh défausse abeli non défausse te Gabi Ewaka abela asala paralysé moi ça zonyo kola ye moi si wana sala e boy moi ça et mais qui finit la rossignol ko ça la PM maindo boité pardon vraiment. Non, basi bien ba na bona poto basi o mabalingana lingi de mobali na nenga mutema penza ya bolingo penza baza
ozomona neti babibi kala ona kati inverse motema ya Alain Kutombuka ye vraiment donc bolingo wapi tozi peza Shagi Chama na kati ya Liège na mama Nasha bolingo ya kitoko ndega akine ezala nde ba mpe ba mema na poto mais siko papa la biso Gabi atombaki na mwasi moko je ne sais pas quoi dire donc matro donc nazo conseiller bon parce que ba monsieur bazala autia wa ba lingo parce que ozana nous fraîche uti Congo ozana musicien ya Congo nde bozala bona kin ba chronique bo sa succès boye ba mumi apoto ba olela bino bani metango okeka kuna e ya yo mona mamna oti 500 mètres ozo comprendre 500 mètres donc comment sou chengate mbongo msupe ndako na yo moko voilà msupe salaire na yo mo liango bien te ba ka to pela kati ke pa bana si tout soit azuka moi de bana na e atikali ka comme le réseau kende donc ko fazeka na Château Rouge ka voilà to gela na pe na ozuite po Belgique pe comme passe pour na mukanda ezaka te obotika ma mukanda ozo comprendre donc nyonso wana eza ko faire partie na ba mission ba otikala sutanga zaki na kina opela chéri mo balela na poto abi abondeza bona ya ozo bani nkima okimi 2 ans 3e année à Boakio. Okomo tenga mukanda po zuite. Passi. Donc yango moni zala nanu. Taba we ranson lelo. Tala lelo. Tala beritier watana betala lelo soka kimara na poto un jour we ramemi na poto parce que we ramema on en poto akimati. Sko tala sko mbume boti lelo. Ye wana lelo héritier watana be boss. Voilà. Ye wana lelo Fabrigas lelo ake poto ndenga lingi azongi ndenga lingi ameba mise ndenga lingi meba mise azo mema bozo ki matina fele to sauter neto ke kufa bon batie ba mousse na se Sonia tala ba mousse ga batie le mousse poka o soto kwea o sauter na deuxième niveau on na deuxième niveau obiki Sonia mousse longo kufia obiki ezape ko bebisa baninga mususu musala batika na ba chombo oti abi chombo na zona musuna poto wana ba Zulu Pipex ba kende na mbonda ba filombuyi ba merveille ya mado bosala Fabrice Mabe tango zoki maboe penza vraiment donc boa mabe bo bese baninga bulo ba ya sima don na ndimite titaka monga lelo abinga na oke yemba pa Fabio ameme suna poto ataka zangulo okete donc ba bese baninga bulo ozo comprendre dozo mona ke eza lokwa ba danseuse o ba danseuse musu ya Koffi Olomide o seri ba carrière Koffi Olomide ba danseuse ba sala ba bino ndeza boy Koffi viola rabiso Koffi sala boy Koffi sala sikoso Koffi akangi ke don ndeza ba danseuse poto lisute o mate ko bese baninga musala ouais o bese baninga musala donc c'est que donc voilà, merci beaucoup, très cher Antoinette et à Pedro Puisso Grâce TV, ça c'est votre émission La Voix des Stars. Voilà, tous qui bon analyse l'actualité maramuzo de Kanambo Kanabso Congo et en tout cas artistes comédiens, balinganité, artistes musiciens, polémique à Makasi, polémique porte rien la musique, polémique et porte rien la musique et talelo wengi balakisi biso déjà bolingo la bango balakisi biso unité comment basangana kiliso babete bon concert pourquoi pas ils ala bongo et ba ex musicien ya Koffi Olomide Double King Agbada et tout le monde a bongo ba Fali Pupa ba Solewanga et ba Bourreau ba beta bongo pe concert ici comme ko ba ex musicien ba o baza bongo et baza bongo pour les moments baza bongo na quartier latin ba beta pe ba concert ici pena kitoko makasi to kepe na maison mère ba faire rigola baza bele ba hérité otambe ba alliance et te kepe susu pa ya Fabre Maeso abengi pena bina filé mais obi que so Fabre Gaza abi no les na zo beta bongo concert ba mise na kala est-ce que bina fila oya bon avant déjà annoncer que na beta déjà concert na ba mise kala c'est que déjà ba obongisa cc football ça tête nande ba finga na parce que football ça na oya bela nula ezala ndeni ba kuta sko na Patrick Beckham siko na Pointe na Ibra sko na Pointe bina filé siko so ba bigeno Ibra sko boza bena sima na sipo ba mise ba zale bele mikoza la ka 5 mikoza la ka 5 so botem Patrick Beckham kuna bio bina filé bolata te bani do siko ba kuta sko bango nyonso siko ando tala siko bilamba bina Ibra pa ça ma benenga mise pe photo ya bina filé ta chemise na coupa vares ya kala
kalala que c'est là que tu ça bina filé kanda donc ikala ya bina filé yo na yeso ke donc musique na biso zaka oh maman epesa nga kanda musique biso zaka deku o bando landela ba recherche là c'est qu'on est bandi photo na zaka na wapi ngo tita ba recherche donc quoi ya zaka bouche boy ngama fona kota oui au moins à même pas au pe ba bimisa ba photo moi kala makolongulu yeku Teresma yembane déjà qui na tambola makolongulu na lala ndaka manzanza siko yo finga nga nani alobango déjà kofi na banzembo na yakala yemba déjà ki donc nga na tambola mama botanga makolongulu ndako esobe donc c'est que yo tango yo finga makolongulu ado yo na retard déjà na sina lobelango oui siko basala ngo siko nani bina filé en tout cas eloko histoire bina filé makasi chemise à mwindo c'est wana yo tale photo en bien c'est quand yo luka porte parano yamba yanga pe luka porte parano yamba ni nanu biso mibale na to sana nana biso mibale senglo nga mona wana sengle yes ko na mona ya kipembe bia de mwindo c'est quand ça rapide tout monde bon nga mona na teint clair bon akomi pembe makasi pa komo ke ba mikilia oui hein pembe pe ya poto ezala nango bon donc c'est ça vous comprendre que banaza la matana banaza na lo banini ke ngate ngana lo bon to luka porte parole voilà au sola libre bon to luka porte parole tu luka porte parole pour que tu sois là merci beaucoup voilà très cher internet et peu de podcast si voilà c'est une ambiance c'est parce que Zabongo analyse toujours ça là vraiment comment chez vers la fin c'était notre émission toujours cité déjà na sukaka et ndenge zalaka ba matanda siko eloko masa nanga moboye ye azana na Brésil PM Priscille Mayendo auti ko loba nanga lo moko abi do mikolo bena ko to politique pe so mekira ko finga okay webi jika yona Jean-Marc Kabundi l'homme qui a dit non azape malade boyo ki data mawako Kabundi malade aza malade na prison alali fixe toze baté alali penza fixe do azo ningana te azo bouger te azo lobate ba bengi ba famille batuni bango kisi nyamela atanga sala ba crise wana famille balobi ke non il faut azala pembeni na ba kisi parce que chaque jour amela kisi wana alors na prison ba benga na famille mamna loba na inventa mamuté mamna loba eza ndenge ezaleli aza malade na prison il faut batika le kaka oui il faut batombe bakota nazonga pe na mwanda musima bokanga ngate nemke bokanga ngate batombe bazala ka sa koti prison bani malade zala nina vraiment voilà donc aza malade nde balobi ke il faut bakisi wana bakenango mais babengana ki famille pour famille balinga ki bapesa bango ye azonga na ndako po azala suki azara suki liberté provisoire mais la bakisi babengana e bango ye pa utokota ka kashoka siko ba libérer ndeni et puis Jean-Marc biso to melela maïté politique to kota na ndam na politique parce que maintenant la télévision peut azara mo makasi akota pe ba l'homme qui a dit non muto yo bomanga ipona béton bomanga pona béton bomanga pona IDPS Marcel fait partie na e abimisi peut partie mais pona ngai vraiment pona analyse na nga lo baboye président de la République gouvernement quoi en général gouvernement fallait pas bakiper Jean-Marc donc mona ki Benjir ele kaki trop oui Benjir omoni lelo mututu yanto tolobaki même na ba musique awati mututu alingani po botia eka il faut finga mutu mombo azali kolo po botia ekati ndamona na kati na mama na biso mama do ya mwana tanga bakomba parti ça te mère na biso bakutana première dame mama Denise asengi ba pardon mamboso mais ko loba boye devant caméra loba kuna siko kesengane ba pardon mama mboso ye tu sais télévision oyo ekomati ekokipe kokitsa oui yango tolobaki on analyse na tobi ingir na mboka na biso nde yango so kitisa biso okolobaki président de la République a travaillé malamu te lobango na ndenga normal lobaki papa etala biso boye so simba te mais injurier et puis sur la télévision eza éducation outi nango chez yo ba parents ba pesa yo bien éducation yo kolokota na balabala na politique ozo sala vraiment tu vois donc ba politicien ozomona na kati ya Assemblée nationale bazo fingana mais baza na kati ya Assemblée nationale mboko eza palais de la nation
mboka ya nation monene le kwa Congo mais batata mikolo balati ba veste na kati na ba ofinga na pe babundi siko yebisanga mama mobo ayane ko finga tendeni mama mboso bata ba veste bazo bamba na pena ba chaise en plastique et toi tu es tala tout oh ndete mona papa na biso président assemblée nationale papa na biso mboso na papa na biso Molière naza pe mobile ko kanisa te ke naza ngape na mobile tala la sike yeba abunda yeba kanga makofi devant Molière ba beta la do ba beta la makofi yebisanga sikomboka bon combane ezala pena na ebite combane bat boza les belé parce que papa Molière aza munene makasi papa na biso mboso aza to meke mais elobene la sera que non papa na biso mboso siko yebisa siko yebisanga tant tozolo bake donc fallait que tu tapika la politique. Merci beaucoup pour la question politique vraiment na nyoso wana moni siko côté toke na ngoti toke côté nini ma mwana nyose memi biso ke mboka ezo ke su malamu te lipe comme 1000 francs est-ce que bike lipe 1000 francs bimi mystique ma pa 1000 francs lipe 1000 francs e bimi ya odefa ku ya 200 fois pour na zongo ça fait comme kima yeba congolais mboko to defa lipa eza Congo Kinshasa to defa pe lipe de famille pe comme 100 000 francs nyonga mapa voilà to futa na fin du mois maman soit ele ka mama tala to zipe to te tika biso kutu mususu tozo bomana maman ozokeza parce que ma pesa na bénéfice lobi lisusu ya yesu mama to ziku to te bakisa biso kaka pona bitaka bano mobala lanzali zate po yebisanga lipa mo 1000 francs maman asomba sucre maman asomba miliki maman asomba nini ti café maman na aza bana 5 6 7 8 10 na ndako alesa baonde ni wata c'est ça le problème. Donc nyoso aneza bakofingana ba fitirité ya mboka na biso ya bakonzi ya gouvernement na biso baye bandika kozwa ko s'opposer na mboka te baye bandika kozwa solution ya mboka te toza mingi na ba fitirité ya homoni ezo mema biso côté ezo mema biso tomate 500 francs et 200 francs et comme 500 francs tomate à boîte oui la 500 francs mo na soute oui et mon na soute oui la 500 za soute et maintenant 1000 francs nzambe Congo na biso nzambe karasu soso kutoza olia e komenda kuno soso 2500 lelo keso ba soso totalo aso za makasi pizza soso on a tout d'abord bimsa combien de morceaux mama tete ngolo zoka makambo donc mawa trop ozomona nyeso wana eza biso bata ya TV tokeka mingi na ngambo ya mutakalize moi to kipe makamboka ezate distraction ko biloka bo aimer kifindi alaksa bébé na biso Blondie grand frère Blondie ba biloka bo ezo mo anteke kitoko te siko zwa siko toye wana na lobi côté na biso TV Média to kepe côté ya population biso moko na population to miti siko na ngamba population distraction to côté na kela kimbuta ati okuta pla craqué mais mutu wana ndako mbongo yati OK na vindi stade donc OK na vindi stade plein OK na scène du oswe mwana kin sayo koti na de bonhomme sayo sayo basende pla craqué so yebisanga OK chez les boss OK chez donc OK kinkole donc c'est que président tanga tambola na nzela zo mona ba plein na ba bar bia mboka ezana obie ba okosanga voilà. Merci beaucoup, très cher internet. Il y a Pedro pour Socrates TV. Voilà, nous venons à la fête de cette notre analyse. Et on a émission La Voix des Stars. Aimé qui finit la réunion. Et en tout cas, maman a Blondie. Maman a Blondie. Et Blondie, grand frère, il y a Curtis et ya mona ya papa na biso PM Priscille Mayundu kaka nengezala en tout cas maman na biso et matana poto kabana yo mokola lelo et mot de la fin mokola lelo kozala nini puis quelques dédicaces au PSP numéro contact poto kabana ouais mot de la fin nanga ezaki politique vraiment to bongisa ba politicien ba to biso to votaka po quand même excuse quand même mboka ezala bien to ebike bato mo bali bosopo ba ko gérer mboka bo meke mpe ko gérer ngo bien bo meke mpe ko tala ko bongisa ke non population o biso population o ba votera biso bazala pe bien ba se retrouver quand même la richesse to lo ba la mboka to kaka richesse ngo ezaka na niveau moko boy kaka butambola bomona bat nde ba osufi bolanda prince te bolanda te o bato ba vena baba o mo bat ba melami pona ko se distraire ba ke ko tumisa na ndako kuna mbonga minerva tika na mela na sa nini na lala poto ameli amona ka olala la l'aise mto déranger za te bolanda ko mela wana te za ya ko longola distraction
ndeka baloba na poto moi stress qui m'a na longa ba stress donc c'est ça donc bakonzi balanda ngo te parce que zaza mingi na banzele nde baleka wana bamona ngo et puis na kota mingi na moya suka susu eza pa ba musicien musique na biso po ke libose za kate photo fingana eza kate fona finga héritier watanabe fona finga fait regola na finga Fabregas pona ke liboso donc ezo kitisa biso eza ko faire avancer musique te tara ba musicien musu ba komoleka biso ba mboka musu ba komoleka biso ma wana kotana pe ba musicien to bongisa ngambo ya théâtre pe na ozwa mwa ndambo batata parce que on a parlé de ça na émission na biso bata théâtre pe tout tika un peu jalousie tout tika jalousie que ya la kisarani ya mona neti yenda leki oyo et puis ye obité donc olingaka ko bimisa mabe ya baninga tout tika au moins bazat baset tournage place mon mena suka alingele boule ya la kisarani ya bata pote bele babenga ye baba etie kinyamba babenga ye ba etie minimbu babenga ye ba jiklondi mi fois prêtre babenga ye enga ko lingela nga bulte sala nde musala bata pote basepa nango voilà na suki wana kopesa pe numéro na ngamba la moko na ba mwa mabanga na ngaba nini voilà ba o ya ngai o batinda nga na zanaka de lecteur neti jiklondi mi fois prêtre merci beaucoup nayebi ke émission oyo landiango na bokebi nyonso so po s'abonner na chaîne OT o s'abonner mbala moko na Pedro Production Grâce TV donc chaîne oyo ezala moi mo collaborer na correction télévision donc ba oyo bisa correction télévision boko taper côté parce que toza moi famille élargie. Merci Nayo Jiklonti, merci Nayo Dadouga de Liège, merci Nayo Bibish Kalao depuis Anvers, c'est mon thème Alain Kutombuka, merci Nayo Zigino Kapoche Moulaï, Poche Nezarama tellement Moulaï, Zigino Kapoche Moulaï, merci Nayo, merci Penayo Didier Efouka na kati ya la perle noire chez Dadou Gala place na café au vraiment bokenda kopema bébé Luzwa merci nayo merci na bino nyonso merci nayo boss Lelio Makumbu na kati ya Liège toujours merci nayo merci na bae basso Floribert Ungeli merci nayo pe mon vieux ozaki a OK donc mana photo obayaka bamonanga merci na bino nyonso vraiment to komi na soka émission na biso mais ngai nazo pesa numéro na nga po vraiment ozwa ngai bébé Matanda les boss, la patronne de Matanda Télévision, numéro d'Angeza 090 54 48 685. Donc 090. Tout banana code on ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni 243 donc 90 54 48 685. Pose wanga ezape na WhatsApp na ngai. Merci na yo oyo yambaki ngai na plateau na yo ezambali bosote na se pona banalisa kitoko boy. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Là, c'était ma concert. Lui, elle s'appelle Bébé Matanda. Donc, abonnez-vous à Matanda Télévision. Et en tout cas, vous s'abonnez massivement à ça. C'est pourquoi pas ici à Pedro Production Grâce TV. Et quant à moi, vraiment, on appelle ça Bambo Tebele Karabato Balingarawata Kin 24. Les lions de la presse congolaise. Autrement dit, appelé tour de contrôle de la presse congolaise. Au Boyango. Et Yonani Sorobo et Salamukili Nayukaka. Dengezalaka. Voilà, on peut se venir en Botébélé, il y a les patrons de tous les patrons, papa Nangaï Petro Kangila, et papa Petro Kangila, pourquoi pas saluer donc ma mère que j'aime beaucoup, donc maman Yabane Belé, et maman sociale, bien kota, tu connais que tout le temps, que tout le monde Magambo, car Nengizalara et maman Nangaï Tetengolu, et pourquoi pas saluer Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, car Nengizalara, sans oublier aussi Aimé qui finit la Rossignol, et maman na Blondie et Curtis, Aimé qui finit la Rossignol, et motema ya PM Priscille Maïndo na Brésil wana, et puis na Kangi Koto na car Nengizalara. Pourquoi pas saluer aussi un mauvais Ben Bala le Gaulois et États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup à vous et pourquoi pas saluer aussi mon manager privé DJ Master Pro et sans oublier aussi les 03 délégué Serge précisément dans Congo central na Kisantouville et na Kangi Masolo kota RTL wana et pourquoi pas saluer aussi Simon Zaou donc balobi likasa mais c'est likasa donc il est vraiment à Kangi pena ba auchi na Congo central donc so na Madimba OK na Luila OK vraiment na Matadi donc partout dans tous les quatre coins à Congo central et pena so misa ba auchi ya kitoko kaka ndenge
soki oza na besoin audi contacter kaka Simon Nzau donc ye pe naza pe na kotana meseli kasa abuka na kute pourquoi pas saluer aussi mwana mwasi bana botama na sali sumute Jaymas bébé Jaymas que je salue aussi à Pasaka Nenza. Je remercie aussi mon équipe technique en tout cas Papa Tita, un grand merci à toi Montréal et Karanenza Laka. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye.